signé na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation, CAA, aye na bon pikili kinyoso, Kobesa Matondo, Accenti, toi ça qui dit là. Merci d'avoir passager na nyoso pour la confiance pour pesa qui est. Ya quoi accompagner bino année 2023 Mobimba, CAA compagnie à Banamboka, na même occasion, a éco présenté na bino nyoso, ba meilleure veille à prospérité, bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naie, bon c'est pela qui n'a pas service ni sur CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service naie pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Ngonga koki obina so bosepela rakolanda info lingala journal peuple pour la peuple mbote na mino bisika nyoso bozwa mi to fongol basangola biso na ngama primature pona ko tel sabino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a président ki mokola mercredi 10 janvier kuna na primature 6e réunion restreinte ya conseil ya ba ministre. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé qui 6e réunion restreinte ya conseil des ministres mercredi 10 janvier 2024 na salle ya réunion ya primature Natina wana bosimba ke balobela ki makambu ya pénurie ya carburant na ville ya Kinshasa ba disposition izwamaki na niveau ya ministère ya hydrocarbures pour être rupture ya stock eye bana kosalema te. Natina wana nde etalisamaki na ministre ya communication pe média pe porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya oyo asalaki compte rendu liboso ya bapanzi sango na suka ya réunion. Bosimba ke ba longue file ezalaki observé mercredi na Tongo na ba différentes stations service oyo bango balandaki communiqué ya CEP et pesamaki na ndenge ya mabe et azali ko attribuer CEP communiqué oyo nzokande ezalaki biloko ya lokuta ya ba réseaux sociaux na ngambo mosusu projet ordonnance ya loi oyo ezali kolobela prorogation ya état de siège ezalaki adopté pe ekotindama na président de la République pour na promulgation. Bosimba ke gouvernement azalaki bongo habilité na Assemblée nationale pour na constatuer na ba matière mosusu Katina yango likambo ya prorogation ya état de siège na délégation ya président de la République, premier ministre pe chef ya gouvernement na oyo etali constitution pe ordonnance loi oyo ezali kolobela organisation pe fonctionnement ya gouvernement modalité ya collaboration entre président de la République, premier ministre ba ministre ba vice-ministre ndenge a président qui 6e réunion restreinte ya gouvernement et longo na 2 points na ordre du jour. Premier point oyo ezalaki mingi communication ya premier ministre chef ya gouvernement. Deuxième point elobelaki mingi adoption ba texte na communication ya premier ministre. Bosimba ke bazongelaki pe message de veille na ba membre nyonso ya gouvernement oyo bakute na bango pona mbala ya liboso depuis mbula ya sika ibandi. Na tina wana bazongelaki situation oyo ezalaki observé na Tongo pona ba station service et pa iwapi likambo ya carburant. Arasiraki na ngambo ya collègue oyo azali ministre ya hydrocarbures ke ba disposition nyonso ezwamaki pour que stock eye bana kosila te. Na sima ya point oyo balobelaki ba sujet mosusu gouvernement esengeli azala vigilant. Boye ministre d'État, ministre ya justice pe garde de sceaux a présenté qui projet ordonnance pour na oyo etali prorogation ya état de siège pe yango ezalaki bongo adopté na sima ya débat pe texte yango etindami epai ya président de la République pour na promulgation pour que ordonnance oyo eye bana ko produire ba effet na yango. Boye gouvernement azalaki habilité na Assemblée nationale pour na constatuer na ba makambo mosusu par rapport ya ndenge parlement azabongo na vacances. Banvula ebele oyo ezali konoka na République démocratique du Congo pe na ville province ya Kinshasa eza vraiment ko provoquer ba inondation ebele bolanda dossier na yango elongo na héritier Mapinem.
Depuis mois de novembre 2023, République démocratique du Congo ezali koningana na rythme bamvula ya ndenge na ndenge oyo ezali konoka bisika na bisika. République démocratique du Congo ezali épargnete na ba catastrophe naturelle oyo tozali komona ba inondation ezali kosalema bisika na bisika. Ndenge moko pe ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo ezali kaka ndenge moko depuis mois de novembre, décembre pe tozali kokota mois ya janvier Banvula ezali kokoba se kokoba ba inondation ya ba rivière ya République démocratique du Congo, ba inondation ya fleuve Congo ezali ko épargner population soki mokete boye ba quartier lokola Ndanu na commune ya Limete, ba quartier lokola Kinsuka kuna na commune ya Ngalema, ba quartier lokola Mbudi cité du fleuve na commune ya Limete pe ya Gombe ezali vraiment épargné te mai evandeli batu na ndenge ya kosakana te ba dégâts matériels ezali vraiment important ce que totali même na ba province surtout na province ya Équateur mingi penza na ville ya Mbandaka mikolo eleki ba inondation pe ezalaki signalé kutu batu ebele bakufaki nyonso wana ezali kotalisa degré ya komata ya fleuve Congo pe ya ba rivière ya ndenge na ndenge oyo ezali ko épargner population te biloko ebebi pe bandaku ebele ezali na se ya mai kino lelo tozali koloba boye na tina wana population oyo azali victime ya ba inondation ya ba rivière pe ya fleuve Congo bazali kosenga kaka eloko moko na ba autorité ya République démocratique du Congo esengeli basunga bango esengeli batamisu epai na bango soit balukela bango bisika ya kovanda pendant ba période oyo ya ba graves inondations to pe basunga bango par rapport ya biloko na bango oyo ebebi ebele tomona kabisika mususu na mikili ya poto soki ba catastrophe naturelle ya boye esalemi tomona quand même ba hélicoptère ezala kabongo mobilisé pour na kosunga population to pe ko apporter secours epai na bango kasi na mboka na biso population azali komilela depuis ba inondation ezali kosalema l'état azali koloba eloko te l'état akangi misu on dirait bazana bango ba congolais te nzokande bazana bosenga ya secours esengeli l'état à secourir bango pona makambo ekomeli bango mingi penza ba phénomène oyo ya ba inondation. Population ya Kimbanteke bazali konyo koma makasi na problème oyo etali bongo mai Ruth Kindo. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbanteke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te toza problème ya mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza na susa mai botiela biso mai penza mai makasi ya mai ya point côté musuba mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza ke gouvernement pa fatia avec la biso mawa atela biso koto toza problème ya makamba mai de souci nde yango wana soka tie biso mai koto biso pe to sepa gouvernement na eto betele pe suma boko atika te lemba kitoko na mukali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po ba condition ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladie ya ndenge na ndenge. Phénomène érosion ezo continue konyoko la population oyo bafandi bisika ebelebo la na réflexion oyo info lingala et saleli bino. Likambo etali érosion na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayiba na kosala bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botala bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa epai wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandaku oyo etikali nzokande mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya info lingala journal ya peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandaku
to perdre balopango bato bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso tosengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala otolongola zemi na ngata mbule panzani awa koto ngambu ngamba na ko tika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemin te nakende kotoke epai ya bato sans pour autant kotoke epai ya baoyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga mais lere bokobunda bosali cotisation to basaki to banini na basalaire maigre toza nango okomona pe mbule eye memi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo kokape lisusu kokotize po tofinika libulu neti biso moyen to déplacer eza te tala baage tokomi na bango na okende kofutela wapi na mbongo nini alors olieke nakende kofutela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse mai ekende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère na ebite soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya ngomba kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na maite toza na courant te toza na ba érosion toza na nzela ko bimate na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand tokoza na place à kobimela te yango tozalaki kolele pa ya président de la république ayokela biso mawa tobanzi kembela ya population ya Kimbondo ngomba kikusa champ de tir nangali mape na mongafula eyokani epai ya ba autorité bakosala makasi pona kosala misala enfin que érosion oyo ezali kolia bandako na bango lokola ndenge bazali kolia nguba eyeba na kosila pe population avanda na kimia. Na rubrique na biso ya santé lelo rédaction ya info lingala emekimo moke kolobela bino épidémie ya conjonctivite oyo to mesana kobenga yango na lingala Apollo ezaka ndenge nini pe baswanyaka yango ndenge nini. Conjonctivite stoppé Apollo ezali inflammation ya membrane oyo ekuvaka face antérieure ya miso pe intérieur ya ba paupière. Apollo to conjonctivite ezalaka provoqué na ba virus lokola conjonctivite virale, bactérielle pe allergique. Conjonctivite yango e provokaka ete miso ekoma rougi pe yango ezalaka accompagné na ba symptômes lokola démangeaison to pe mokusa maya miso kotanga bipoti kobima kokanga ba paupière pe vision ekomaka flou kobakisama lokola neti mabele ekoti yo na miso. Ba épidémie ya Apollo to conjonctivite ezalaka généralement virale yango ezalaka causé na ba adenovirus oyo ezalaka vraiment dangereux epai wapi ezwamaka na nzela ya moto kosimbaka miso pe elongi tango nyonso. Épidémie oyo ezalaka pe lisusu enterovirus c'est-à-dire ezalaka très contagieux yango et se transmetaka principalement na bato kati na bato na tango oyo bazali na contact moko rapproché yango et survivaka na tango molai na environnement extérieur pe et se transmetaka na manière moko indirect na nzela ya ba objet contaminé lokola poignée ya ndaku, ustensile, mouchoir, serviette pe bongo na bongo. Na yango soki olingi kozwa bokono oyo te esengeli tango nyonso kosokolaka maboko na savon. Ba épidémie oyo eutaka principalement na ba région ya forte densité ya population na climat tropical chaud pe humide. Ezali maladie moko fréquente oyo ezali majoritairement sans danger pour na vision na absence ya complication. Yo moto ozui Apollo to conjonctivite
conjonctivite kobanga te ba solution ezali ebele po ozwa kimia Apollo po na koswanye yango esengeli kaka koluka mama oyo azali komelisa mwana mabele kozwa kabale maternel wana tango nyoso kotiaka ngo na miso okozala soulager soki pe ozwi solution oyo te osali kaka solution mosusu yango yo ozwi mai ya kokoti osangisi yango na mwa mungwa obandi kotia 2 gouttes na matin 2 gouttes na midi 2 gouttes na pokwa esuki wana te okoki pe kozwa tas moko ya mai ya moto otokisi yango makasi na sima obakisi 2 cuillères à café ya miel pur otiki yango eye malili sima obandi kozwa mélange wana obandi ko utiliser yango nyonso Apollo to conjonctivite ekosila soki pe solution mosusu pe ya makasi ezali ozwi kaka mai ya sukali to mai ya lobo ndenge bakinwa babengaka obandi kotia yango nyonso okozala soulager. Totikala kaka na santé pona kotalisa bino ndenge rédaction ya info lingala emeki mwa moke kolobela bino ba bienfait ya gingembre. Yebana mingi ke eswanyaka kaka hémorroïde nzokande ezabongo te yango eswanyaka ba maladie ebele botu nanga nini ezali bongo gingembre oyo ebengami na français na lingala bakinwa na ba congolais babengaka yango tangawisi ezali puissant na antioxydant et protégeaka na ba cellule ya ba effet ya ba radio libre yango et accéléraka vieillissement cellulaire. Gingembre ezali notamment bénéfique pour na motema pe fonction cardiovasculaire grâce na ba propriété antioxydante et amélioraka transit intestinal et réduisaka ba gaz et apaisaka ba inflammation. Gingembre esungaka pona ko éviter ko sanza tope nausée yango e boostaka énergie soki moto azali très fatigué. Gingembre esoulajaka ba douleur musculaire pe ba crampe menstruelle yango esungaka makasi pona ko améliorer glycémie. Tangawisi esungaka na renforcement ya gencive pe hygiène buccale. Compagnie africaine d'aviation CAA Namokuse pour na année 2024 azali ko présenter le meilleur na ba client na nyonso. Bonne année na CAA Fumu ya Mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi Compagnie africaine d'aviation CAA ayena bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti twasa kidila. Merci na ba passager na nyonso pour la confiance pour pesa qui est ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie à Banamboka na même occasion a ko présenter na bino nyonso ba meilleur veille à prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati à RDC a offert kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez komata à bord ya ba avion luxueux na ye bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino na boyelo kolambula sike bandi CAA akandi lisusu ko améliorer qualité ya ba service na ye pour na kosepelisa bino ndenge ya mesala kosala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024 CPLAS na CPLAS à l'infini CPLAS. Tambola na mokili omona makambo bana moto ba memaki ebembe na moto pona ete bakende kokunda yango kasi kokamwa makomi na nzela ebembe yango eko Stephanie Skande apesi bino ba détail. Makambo ezali koleka na ba réseaux sociaux ezali kokamwisa misusu ezali kotinda biso to mituna ebele mikolo wuti koleka tomona kindenge bandeko na biso bakumbi moto bazalaki kokende na cimetière na corps ya tata moko likolo ya moto. Toyebite soki depuis quand moto ekoki komema cercueil oyo ezali na ebembe na kati. Conséquence na yango botala bino moko zoto ya mowei yango wana na makadam. TV ezali radio te mutuna ezali famille nini oyo ba autorisaki ndeko oyo ya moto amema nzoto ya ndeko na bango na cimetière likolo ya moto.
toyebi te soki ezalaki manque ya transport to mpe nini. Mibeko awa na République démocratique du Congo nzoto ya mowei ezalaka bongo respecté kutu. Tomonaka ndenge basoda bayaka kopesa honneur soki corbillard ezali kolekana na corps ya moto. Tokosenga vraiment na ba autorité compétente bayeba kolandela bato nyonso oyo bazali kobuka mibeko. Tolingi toyoka ba sanction ya makasi oyo ekozongisa bato ebele na nzela. Botala bino moko ndenge ebembe etandami na se, soni po na famille, soni pe po na mboka na biso liboso ya bapaya. Makambo ya boye esengeli esila. Pona kozala na santé kitoko potopoto eza se moko na République démocratique du Congo ezali bongo Protifap Stéphanas Kande. Ah merci, Yabouinde, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protifap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protifap, c'est bon pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bodole Bino, vamos kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protifap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protifap. Ah ba sisi kulia ya bango Protifap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa Protifap poto kitoko pona ba bébé pro. Moto nyonso oyo alinga kolata ba sapato kitoko place eza se moko na 7e rue Limete et pa ya Papa Griffe héritier mapidemi iganting. Papa sinangai eutako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo yemoko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge ya kosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo, oyebi nga na Elongi, oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete. Toki na premier ministre nous allons na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on dit que ça la sapate. Est-ce que Azali a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, Aoluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Naza a été pourquoi La Sola a fait dans la Gentini Mobila. Adjoint ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentini Mobila. Nous avons même bonne foi. Alobaka Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte au monde. Il dit que ma politique peut moi ma. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect bazar. Moi je pense que nous ça la effort et ça devoir dans nous on a devoir dans la salle sur le téléphone na 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur on a ambassade d'Adora Kekele pour nous dans la présence de la salle dans un bien organisé dans ça la kanda nous subo et gossé l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends, tant que client ne soit pas d'accord, on va soutenir Rio. Il faut Simba-Science. Maintenant, dans Simba-Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala la fête, au dia batu, nous sommes la fête. Natara Tessa Awa.
ozala oza na mariage lata awa oza na sapatu ya monene lokola eliki yaka na odimini yango koma lokola emoro ekoka yo oza na oyo lokola emoro olingi koma bolite lokola eliki yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi kosala oyo comme il se doit otaki bate ezaki Oyoki, adresse Ezase Moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Tozana communiqué écologique moko awa bolanda lecture nango. Famille Ifefo bazali na mawa makasi ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango liwa ya papa noko pe koko na bango na kombo ya Ifefo Bombi Albert Botumbangando oyo akufaki mikolo eleki na sima ya bokono ya tango mokuse. Programme ya matanga ezali boye vendredi 12 janvier 2024 veillée mortuaire ekosalema à partir ya ba 18h na salle ya cathédrale du centenaire protestant ya Lingwala référence boulevard triomphal na kati ya IPC kuna ba kufungola programme na bango na adoration culte biographie pe oraison funèbre témoignage ya ba membre ya famille ya baninga pe bayebani na bango kolandisama na adoration pe prière ya clôture nde samedi 13 janvier à partir ya 9h levée du corps ekosalema na morgue ya hôpital du cinquantenaire na 10h culte pe exposition na cathédrale du centenaire protestant ya Lingwala 12h levée du corps po na bukundami ekosalema kuna na cimetière ya nécropole entre terre et ciel en attendant nzoto ya moweli ebima matanga eza kosalema na avenue Lumande numéro 7 quartier Sosimante na commune ya Gombe na kati ya JB tika sango oyo komi na bato nyonso bayebaki papa Ifefo. Je me réjouis sans cesse. Ba famille Nyamololo pe Zakai bazana mawa ya kuebisa na bandeko baninga pe baiba na bango nyonso liwa ya mwana ndeko pe neve na bango Île-de-France Nyamololo oyo akufaki depuis mokolo ya jeudi 4 janvier 2024 na ville ya Luanda na Angola. En attendant, matanga ezali kosalema na avenue Bozene numéro A23 na quartier Matonge na commune ya Kalamu. Boye programme ya matanga ezali boye mokolo ya vendredi 12 janvier 2024 nde veillée mortuaire ekosalema na avenue Bozene numéro A23 na quartier Matonge na commune ya Kalamu. Mokolo ya samedi 13 janvier 2023 na ngonga ya 12h nde bokundami ekosalema na Luanda boye ekolandisama na bain de consolation tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Île-de-France Nyamololo. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée. Et on y a la carte journal peuple pour peuple info lingala yango et comme na suka bande ko botika malamu au revoir. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti twasaki dila merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur vœu ya prospérité bonheur pe longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati ya RDC a offert kibino sécurité pe bien-être. Chaque fois vous allez komata à bord, ya ba avion luxueux na ye, bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA akadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024 CPLAS na CPLAS à l'infini CPLAS.